Bon, merci mingi pour la parole. Ngai d'abord kombo la ngai Yves Batoko Ilolo Ibu na imbandalo kembalo titimbi gbogba ojolengbe enkena gbagbatuna gbede Hiroshima ko sport bouger Teresa Tsuka non parle pas. Gros kiss gros qui a colère d'Afrique plus. La biste à 10 à fois 10 à dollars. Dao subofembe tria. Bokato la oui bon kenzo mbilo SC Pokoso SC Bicha SC Colombe SC Bokato SC Pierre. On est allé comme langai. Bonjour et bienvenue dans votre site 3W Vérité Universelle Télévision. Balobi vérité universelle ezakama vérité balobi awa lorajila bu azana commune ya Kisensu précisément sur l'avenue Sola babito quand même ko tambusa micro na biso to mekempe ko yeba batu na biso ya Kisensu ba vivre comment batu na biso ya Kisensu bazana ba difficulté nini batu na biso ya Kisensu bazo vivre ndenge nini ba école na bango ba mai na bango ba courant na bango to mekempe ko tambusa micro na biso comme ça to ozonga sima tambusa ko boito to ko matiwa boye to koma na libulu mo bezana suko mama ngo libulu ne photo kama ifo mbongo chaque mois to futaka 2000 mai passe vraiment mai za passe to mona ka passe soki mai za te to kina tina mai njili mai mai za passe ko mai za passe ba député bo vota ki ba loba nini pona mama ngolo ma député ou na kifa bango tia quand tu es dans la commune, il y a qui sait tout ça la moi microbalodaire quand ils allaient couper en bas mai, tous eux bah moi muke en bango bah vivre en ndenge nini, bazan bah difficulté ya nini, bonjour, vous allez bien? Merci beaucoup balobi tous appena maman lopangwa, bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Mama Kembo Kimfuta. Mama Kembo Kifuta Clémentine. Mama to moni on a libulu ya munene na kati ya Kisensu. Ozo sala na ndenge nini ozo vivre na bato ba ko toka mai pa na ndenge nini ya ofele to ndenge nini meka mpe ko expliquer biso to eba te ngana sala di bulu na ngai pona ko sala bi ko tia bilanga mai kasi na moni côté Kisenso mai passe ba peuple bazo souffrir ya na benga ki bango bo yaka bo futa ngai 1000 francs kaka par mois po na biki sabango yango ba yaka belé batoka ba netongo tipo quoi. Maman, est-ce que par mois on a 1000 francs, ils vivent en dengue on a quand même combien de personnes au bateau Karamai pour vivre par mois na 1000 francs. Na tiaka kisi. Personne na yebi nombre te bazaka mwa mingi na kanti ata 10 000 ata 15 kokaka. Kasi na vivre ya mingi na bilanga. Di bulu wane salama po na bilanga nanga ona saka na lupango. Na za veve na zaka na mobilité na vivre ya ka bongo. Merci beaucoup, merci vraiment très cher fidèle qui mouké à maman lobby à vivre toujours na bilanga à vivre à peine à libulu naé et de soutenir la population ya koto donc maman azava maman lisungi le quoi Sandra lisungi quoi à soutenir quand même bato ya koto ba lobby tozo continuer toujours na balade on a biso babi na zapenga mo côté na za accompagner na maman Alpha tata moi ça maman kuluta balastivi na peso bambote mingi parce que vous allez bonjour maman maman Boni ngape na vandi awa na Kisenzo vraiment na sepeli na mboka oyo me kambo ya mai penze sala biso pati na lama kama kwanga tala kaka mai ko luka titi moi mobimbe ko kende mai pe kozwa te kaka yango ngana sana on mai pasi ba mikonzi ne batala biso likambo ya mai awa na Kisenzo yango kana zana ngo merci mingi maman. Merci maman. Quand tu le babi toza na kati école. Bonjour prof. Bonjour. Bonne santé. Santé vraiment madame. Prof Kombo nani? Kombo Samuel. Papa Samuel to moni abino na kati école na bino kombo na ngoni. École na biso complexe scolaire la précise. Complexe scolaire la précise. Na kati complexe scolaire la précise, vous avez des difficultés nini au besoin parce que tout on a vraiment bozaka kana 3 ou 4 classes comme ça. Est-ce que vous vivre en ndenge ni na bana koto? Bon, complexe scolaire la précise, ils ont vraiment des difficultés moins mingi parce que salle haute tous en est insuffisant, tous en 4 salles et permettre pour que bana nyonso ba travailler na vacation moko. Donc tu travailles à première jusqu'à 4e tour tongo de 5e 6e midi mais or il fallait bon nyonso tous en bango. Pour le moment, vous avez la première, secondaire, na humanité non écouté. On a écouté mais il fallait écouter l'année prochaine.
difficulté nini o besoin nango makasi siko bata poto bazolanda yo lelo bakolanda yo lisusu difficulté nini o besoin nango o bakoki ko soutenir bino parce que nayebi ke batamite ya malamu baze belé ndesi dombula de bundezi baze belé Emmanuel célèbre bazolanda yo. Bon, nous avons vraiment posé un soutien à l'Union pour que l'école na biso ekende liboso pour que musala eba kosa malamu. Ya liboso école oyo école moko oyo eza 3e année nango ya expérience. Dans la 3e année nango ba enseignant premièrement bazo souffrir mais comme ce que nous avons na amour ya musala ngo ya monique école ekufite ils ont continuer toujours. Dans la liboso ba parents bazana na difficulté à conserver biso ba enseignant après ça ya mi balé école peut tout en poser moi biloko mike au sengel et ça pour que école na biso eza ndenge ba école nyonso ezaleli. Merci beaucoup Nayo si Jarese yo papa social yo mtosunga kabatu si Jarese yo mtosunga kabatu mwana poto ya tango na kati ya Suisse école yango bana poso tanga bimo bomona tala bana ebele bazali avenir na bango ya lobi eza toujours na école oyo bo mekempe ko sala ba effort pour soutenir quand même école oyo eza na commune ya Kisensu. Merci beaucoup. Bon, merci mingi pour la parole ngai d'abord kombo la ngai Yves Batoko Ilolo Ibu na imbandalo kembalo titimbi gbogba ojolengbe enkena gbagba tuna gbede Hiroshima ko sport bouger Teresa Tsuka no palpa gros kiss gros ya colère d'Afrique plus la biste à 10 fois $10 dao subo fembe tria bokato la wi bongen kenzo mbilo esi pokoso esi bicha esi Colombe esi bokato esi Pierre on ezali kombo la ngai